siko bozo ko utiliser nani siko oyo azosala mbongo mukete nde ozomona ba zuwa ba ene ko bomana ba poison makoyinana makabo ekoti na ndako oyo ezosimba te sana ezomarche te pona nini moko azotravailler muke et puis azopesa mingi na ndako yo muto azotravailler mingi ozopesa muke basi bazali na manipulation makasi basi baba manipulatrice ya makasi na kati ya poto awa okomona mwasi akosala balike ni makasi basi bana lokoso na ba manipulation bango basalaka basi ni balinga na yebe pa bango bakinzoka mbongo wana te o bango basalaka makene makasi na poto awa bongana sepela na esalera nde mwana jamais ekoko simba te nde na mimwa soki mwasi na mobali boyebi combien bokotisi oyo etikali nde soki bokotinda na 50 zoloba na Afrique ke bakado bokopesa na bandeko na Afrique boyebi ke tokotindela bango 100 botindi 100 nde bongo makambo yango na zoba eza nayebi te nini yango ezokutana okemake mamama na biso ya diaspora bolingi mbongo trop. Combien de basi oyo babengisa na poto so totune au mukolo otiaki makolo awa na poto kutana mobile na yo. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit na manso asala yo? Au contraire, azoke no wela kaka o ngai boy siko ngai li papa o siko na komi na poto boy na boy tout ça ni yango wana. Alors moi je pense que Olobi eteli kambo na 100 € ezali ebele ba mame sengeli ko accepter 100 € et que ne pas ya famille ya mwasi ya son papa poto kasi na 100 € ba kolongola commission na 4 emsu wesera na kokata 20 ekiti 80 papa ba kopesa mama ya kisasa combien pardon pate 100 ekokokate sokolela to leki kopesa eteli kambo na 100 € 100 € ekokokate destive ba mama ba kobenga sabi ekokite mwana ngai na zangi na lipa ya tongo mwana. Et bon, t'as la parole. L'air tokobenga boyo, tozwa ki me unité ezalaki te. Mais montant oyo zui ce mec nangai ba famille nangai ya côté à moi si oyo montant oyo bozui oko defa unité kuna te po yebisa mwana atindaki no bien biso ke tozwa ki tozali kolela elongo na babokilo na yo mbongo ezokoka te oyo kopesa bango likambo na 100 € papa toleli papa ezosimba te fufu ya pamba kaka na soso tikuta tongo ezokoka te sa eza moke papa Isaac papa ya Afrique penza bazo comprendre ngai très mal et puis molimo dictature to photo sambela ba mama nyonso lepo molimo dictature longa batata onyos African men come on what's wrong with you people what is going on our African men what is going on what's wrong with you people come on vous avez un problème dictature ba mama igeti photo sambela batata molimo dictature longa 4 mituna bango. Vraiment biloko ya 50 wana na sina bandaki deja yango bolungula mama ani longola biloko wana po se contredire moi makambo ebele ao longola biloko wana po na zo biso ba carton ngana memaka e mu kongezo akobuka na mama azolela wa komiko bonde na ngai to sala sexe na babina lembi fo mama manga su na hôpital moni eza bien te po ba maman 50 osali boye 50 papa olobate pesa boye na boye maman bo se repentir tango o vraiment naza kotika bino bo se repentir parce que molimo o boye na yango eza bino te mais satan na mutaza kolobela bino. Papa oyo na combien affaire sociale ozi combien nyonso il faut yebana obeti le banga combien koti na ndako donc mbongo ko bateko ko chaka maboko na poche ya na saka mama tepo mbongo na isuki azwina na sima affaire sociale na nzela nini o chaka maboko wana tozoba mbongo source ne se ko même mbongo ba pesi wango kado na libanda tozoba la entre nyonso ezokota na ndako mwasi na mobali il faut yebana. Donc visibilité mo tozoluka ko ya il faut monana donc yango tozolobela lelo oyo azo loba vraiment eloko nazoloba eza ya solo omoni biloko ya 50 wana na biloko ya ba demande zo uta na Afrique wana na linga kufa mukolo mususu mama linga atika la vevao
na salaka botoza na bidje na biso to salaki mais esengela ki siko demande uta kuna lobi bon comme ça to simba na biloko na biso to simba kuna ba mama na ba papa na yebisi yo ke na ke kusala misala mibale to sala des semaines na mama tozo kutanga kana banane azo yo landanga place ngana azo landanga na mama na mapa mais mukolo mususu bona zo tambusa na zo lala mama pena komi na ndaku na bandi ko lala pena kiti alobi papa le kamuni kapsina alobi makamba ko tinda mbongo na Afrique ya onde zo bombanga yao alobi te papa to sala le susu loko te vraiment bo keba na biloko na bina ba 50 wana mbongo za tellement pas si je vous dis que moi pe ko lala pena moi sina ndaku satisfaire ye ezate ke mawa sali ko mweta te papa soki bokonge bukani ebukani pona ngai mwasi na yo papa pona lia na me la famille na ngape soki mweti oko mweta to tia vix oko mweta me yo tokana nu yaka na mwa tembi lero nde to pakoli yo vix oko mweta papa to leki ko pesa maloba kaka ye moko papa tangu mwasi na ya yaki po bana ko makambu te après komi ko kolela ngai boye no eza bongo bolongola biloko wana ba makambo zo ya ndenge na ndenge esengeli nde boyokana na kati ya ndako d'abord 50 zana no passe pour kutindela bango bozo kende directement tina ba 100 € mama ba carte papa izaka leli yako mweta ta ko mweta te papa abuka na ta mokongo to ko pakole vikisa ko mweta mende atoka mo 3000 ekota e bota vula après komi ko kolela ngai boye no eza bongo moko lisusu oyebaki ko gérer makambo te papa nanga ndo bandi kolela to matato kita donc malade wana tellement ekosila te parce que ça déjà mentalité na biso banda na bamboka kuna ke yo ndenge topala ndi boyo tala kote na yo yanga na otala kote nanga papa nanga oh tali nde yo makambo ya famille na yo etali na nungai te makambo ya 50 wana ezate mais soki okomi ke yo mama pe na misala ndenge tosala na mimi korto na mema ba carton na zo lemba yo pe uzuli mo nzamba salisi uzuli mo musala mwa ya bien ozozo koleka ngai siko 50-50 kozala ndenge il faut ça 80 contre 20 sunga yo au ko sunga yo te po yo moko pesa ki lwa na yo ya tala kote na ya ta yo tala kote na yo nazongi sima lo mama kwa yaya azwi mwa libala muke okomona mo donc zela kaka sima une semaine ou bien un mois mulongo elandi sembola kote wana kenda buka na victory ali to ko pakola ya ko mweta me mo 3000 ekota e bon azoya mama nakolo après komi ko kolela ngai boye no eza bongo Isaac Batafriki wana kono obuka mukongo na yo papa na lobaki yango donc ko buka mukongo na yo to pona Batafriki wana après komi ko kolela ngai boye no eza bongo ko batu wana ko yo o kufi bango vie eso continuer biloko wana to longola yango mama bino bokolala na ba salon lelo likola sunga yo au ko sunga yo te po yo moko pesa ki lwa na yo ya tala kote na ya ta yo tala kote na yo nazongi sima lo mama kwa ba 50-50 wana biloko wana eza yango te bandeko bon wango ezo yena source ya nini ya affaires sociales ya libanga peu importe mbongo ndezo kotana ndako fo yebana nazo sala eza na anglais c'est moi qui fais tout ceci c'est moi qui fais na lobaki pango yango mokolo na kati ya eloko ya momuke kaka wana moi lettre M elin kolobake mon tolobaka mingi moi c'est moi qui a fait ceci c'est moi qui fais ceci lettre M elin kolobake mauvais zake mbela uti ko pesa définition lettre moi alors bi M koloba ete oza mauvais o eli koloboza inyo orgueilleux Ran yebina yelo kote kolobaka ka ngai mutu na sala ka ngai mama mutu na sala ka na sala boy 50 na bengi sanga ndeko na ngai na tout ça ça ne sert à rien non mon somme la défi il est koloba ignorant somo pe catastrophe bande ko balandi bon papa izaka bite mo kongo sali ko bukan moya ko satisfait après komi ko kolela ngai boye no eza bongo ba mama ezali susu te to tika likaba 50-50 alingi yango te mais papa izake to ko nyoka mwana kati ya bandako to ko la mukaba 5 heures mama nanga lia te
et bon t'as la parole d'STV ya solo. Oliaka. Merci mama na biso na landi mbut. Nabanzi vibration na yo ezali lokola ba mama igeti te pe ezali lokola ya mama Ani te. Ba mama Ani moi ba oyo ezosanga pe boklo na natango so mona ngo abe fona benir mwana nga natango mobana aza benir yo wana mutu aza benir. Donc ba parents na biso toko ko sundola bango te. Vraiment jeune pasteur Odon Pambo na suka émission vraiment komeka kotia bango mwa loboko toko sambela bango zwa mai o prier pour na bango. Makambo yango te so ba donc ba tata ki dictature Afrique botika na Afrique oyo ezali poto. Donc dictature na poto simba kana ngote. Na yebite soki bazui molimo ya Bezebul to ya Pandumunyumu o balobaka ya kabalistique eza kati na bango o eza kindoki pire simple kibondoki na ba surtout bandeko ba cousin ba banani ba o nga na chaka penda kab na yibike mama na nga na lingite bato baseka ebaloba sana mwana poto tala ya komi ko senga ya kuto ko defa mapa azoko ata kufuta nyonga mapa te wana ezali soni ya biso bato sana poto bazali totalement ya kobunga ekozala peke soki ndenge papa na biso ezaka lobi papa alingi amweta mama kosenga ye pe mwa 50 omoni soko olingi mbongo mingi eke olingi ba 50 poko na sokola kaleson papa na okosenga kaka 50 okopesa ngai nini eloko wana ekoma lokola chanson na yete epesa bango mutu pasi akoko bamba mutu meme na mire mais dikona sang batiki afungula maboko na yeba sepelisa ye mais akotaka sang boto mabiso mbongo ezali eloko moko mabe soki omipesi mingi na mbongo keba lifelo me pesa bolingo na yo na maloba ya solo mama nanga Anite moniati wana okozana kimia te yango moni ba pape belé tala sala examen ya bolingo na bino tango bolingana ki na mama yo zali ko kipe famille na kitoko mona mama zo servir yo kitoko na mesa tina kati na chambre mais tala lelo okoma kolia ba vite fait na kati na ndako bidoka ko kauka bato msona ko kauka ba makaya ba ko kalinga ya pamba na sauce eza kutute po mama zo wela ne abeta kayuni ya limo wana na kopamela yango na yebi ke jeune pasteur na biso akopamela yango parce que ezali molimo ya malamu te orepase chemise ya mobali okosombela nga nini mobali mama Ani olobi ke ngai na balaka parce que mama na nga bandaki komona pasi angwana nga na lobi nakenda kobala donc angwana nga na lobi ke il faut na bala donc kobala epai ya mama Ani ezali synonyme que nake kobala kuna nde moto eza na mbongo ou bien ezali ngai nakenda ndenge papa na biso ezaka lobi mosala ba carton azokoka komweta te bokoyokele mawa te bongo 50-50 na kati ya maloba nakomona kaka mbongo mbongo wana moto ekosala nini ekopanza mabala ya bato donc mbongo oyo yo moko osala okokoka komaîtriser yango te lokola bato mosusu bakoka komaîtriser ke sexualité na bango te 50 na Afrique na basote ozaki bakado photo tindela bango il faut ezala ezateke inga kote ya mwasi na ngai nga na sa chef andaku mwasi na ngai kozwa kaka 100 oya ngai akozwa 500 wana ozo komikosa ndeko wana libunga kimia te na bana wana ozokoza na kimia te mama igete na zongo tango ngai na kotinda mbongo na Afrique na famille na nga 50 na famille ya mobali pe 50 mais tango sumu mobali pa koloba ke ngai na nga na posa kotinda 50 na famille na ngai te oui mobali mususu akokoloba nga yo tinda 50 kuna mengana na nga na posa kotinda 50 na famille na ngai te na pona no zwaki téléphone ya Afrique po batona jamais babenga po bapesa biso mbote bazaka toujours na ba demande et puis chaque fois babenga kana ozaki na kimia na yo sengo na mobali na yo journée na yo nyonso babebisa pona no zwaki phone call na bango pona ni bango babengaki nga ba mususu babengi ko na kanga téléphone nango so tinga mona ozonga calme na bengi bango na sole na bango pona ni bobenga kingana boni boza bien po bako bebi sela yo journée olinga ozaki na kimia na yo se kimia pona nini ba pesi okanda po kala mingi to tindela ki bango baza
4 ans mbongo parce que yo koma maboko makasi toke na 4 na chambre pe mama seva ko sunga ko sefote kaza ke mona obenga mama yo ke vendese mwana ndio leo mama ko ta 2h matin abaya yo onini yo koma maboko makasi opesa kaka 100 pala bango 100 ya lembi via 100 akia nettoyer na 4 d'État pesa moi 600 € la atindi 4 pa ina bango voilà donc kobala ezali synonyme ya nini kobala ezali synonyme ya kozwa mbongo ou bien ezali l'école moto ezali synonyme ya kozwa mbongo Debo yako bomana likolo ya mbongo. Bon, sikoyo nani mama ani azoloba o soki 50 soki oyo bazoko discuter soki 50-50 mais moi je ne pense pas que jour ya babala qui est na facture ya libal baloba ki no lokola mwana na biso pe lokola abandosala tout ça banini wana lopesa biso la moitié ya facture. Ba pesi yo d'abord facture. Si maman biso clarisa kwa la oniati. Soki papa le na été. Api ngana tinda. Bon, maintenant Debo yako bomana likolo ya mbongo. Bon, sikoyo nani mama ani azoloba o soki 50 soki oyo bazoko discuter soki 50-50 mais moi je ne pense pas que jour ya babala qui est na facture ya libal baloba ki no lokola mwana na biso pe lokola abandosala tout ça banini wana lopesa biso la moitié ya facture. Ba pesi yo d'abord facture. Koko le kayote. Mais ndenge nini mbongo komi ko panza famille ko panza mariage ya moto. Eloko wana sikoyo eleko lekela ngati. Donc, mon père est allé synonyme de que yem da ko bon sa famille na bino. Non. Moko, c'est ça. Ko vana na mobali ou bien ko vana mwasi. Mais ça dit que ya komi wana sikwa komi social ya famille na yo. Mais na yo ki ngona monoko ya mama ni yemako. Mais na kamu Nakamou. Mais après ce que mon bali wana siko atelemi akomi ko finga yo na ba famille na yo. Yo siko ko loba ndenge ni. Izo na na yo. Pesa mama na ngambongo. Pesa noko na ngabo. Pesa kaka pesa kabela ngaso. Pesa kaka pesa après so ba ko finga yo. Akosa ba kamona ndenge alingi parce que ya binisa pona bino ba lokoso. Arbe famille lokoso. Famille ya pauvre. Avant basi. Il faut tout lui poser que peut-être ba question wana. Pona nini ni bali ba ko faire avant. Parce que charge de l'équipe en trop. Les alliés politiques, il y a Poto, il y a Europe, il y a l'Indengoana. Maintenant, moi, si ceux qui ont réfléchir bien, ils ont continué à la politique, il y a beaucoup de gens, comment ils ont des bon, des illusions. On a des femmes seules, on a des femmes nangai, on a des femmes nanga, ok nanga wapi. Les alliés politiques, et salami bongo pona, bâtiment mon apasi, c'est ça la réalité. Ce qu'on a été que politique, en gros, comme ma binondenge wana, yo koko kota siko na kati ya libula politique, okomi ko kata wi, mbongo, mais ozala bolingote, basi boni bako souffrir awa, aza ebele, basi. Mais non, yo zali wana, ozali concurrence ya mobile na yote, yo zali concurrence ya mobile te. Basi lokwa ba 50-50, mais où tu vois? C'est ça comme 50-50, ceux qui l'ont famille n'engagent pas besoin de bon côté. Mais il faut que tu aies 50-50 pendant yo rotino ya yo. Ngana besoin d'un côté. Ba mama mingi basali ko beta kayu lokola mibali. Mama Clarisse to na biso mba na mobali 5h toke kayu. Ngana ina tie par na papa tie par na ye. Oh, mama Clarisse kwala. Soki mama bike futa pepa ina biso tinda boye concurrence mama. Mais ye pa bimaka na tongo mama Clarisse kwa tali kangwana. Ye pa yaka na oya ye ndambo mama. Abetaka. Abimaka tongo mama. Eza na hiver azo beta. Mama Clarisse. Sembola to le kana mama museboto. Ngana sina kena déjà na France kuna ça na déjà débat na basi wa bana na France kuna. Ayi biso bango ba vérité. Parce que maman na ka mutindo na bango ko vendre za mutindo te. Za mutindo ka ya kati ya concurrence. Bazali basi ya poto bazaka na kati ya concurrence. Ya bilamba, ya mbongo, ya kulakisa ya zana mukanda, bazali taka na kati ya concurrence. Bazali mingi te o bazali mingi te. Mama na ngai. So sola bien. Ni
même na niveau ya Kinshasa isifika ozala na mwa isoko kre bala mwasi zela kaka soki famille wana baza pauvre mulongo kolanda. Bon, en plus c'est comme ki mama eke tout bien mama akwalo bien mama ani que un jour mukolo babengisa ka yo na poto vanisi mobile na yo boy na mesa obi ofukami ou bien position nini pona ko zongsela ye matondi ne fiske ya munoko kaka. Puisque nga sera yo ba mususu tango kaka atie makolo na poto boazo tun papa nga kisiko téléphone boy aucune minute afuka mananu boy ke nani papa en tout cas na manso saleli ngai na honneur opesi ngai tala boy na boy aucun jour peut-être que